Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, na pesibinombote, na kombo, na Yesu Christo, au salimalamu ndenge oye, na culte oyo, ya pokwa, ya lelo, liboso, ya ko kende kolala, ba kende kolala, bala mukate, butu, ezali moma moko, ya mystique, ezali moma moko, ok, makam mingi, yamabe, esalamaka, yangonde, okoki kolala teke, sanke, obosana, losambo, ya pokwa, yangonde, c'est la prière à ne pas louper, la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas négliger, mais yo, de kolangai, omonana lelo, poete, omonana susu, et komi pasi, yangonde, tu es poete, to sangana, to za quelques minutes, yangonde, na ebisubino, ke, ane, zala na habitude ya kotikala beaucoup plus longtemps liboso yankolo ndeko nangai pwete okola pwete nzambe en amimonisa kati nabomoina na yo na micro ya pokwa lelo ezali mote Philippe nazali awa ndeko nangai pwete yo nangai tobondela pwete okobondela yo moko tenga pe na kobondela ndeko nangai yango ndeko nanga soki nano osabona nanu te ndeko sabone na yo mpona ko appuyer musala oyo soki nano olaike te ndenge oyeboye like nano ndeko na ngai bo partager yango nayebisi bino ke ane oyo osala oyo te omona monene na nzambe programme na biso ezali ete tokobondela tokoyoka liloba na nzambe mpe tokokota na prière agressive yake to attaquer pe bango bazali ko attaquer biso yango de na yebisi bino ete mutu nyonso o activer mode combat spirituel bo ganga na ba prière bo telema na prière yango de soki bokomi bongo ngai pe na sali musala ete nzambe ako kanisela ngai kozala teke olembisa prière olamuki tomboki na prière outi musala okoti ndako tomboki na prière nalingi bozala batomboki me ya prière yango dekolanga yango detina otoyeli na pokwa ya lelo tokozwa temps ete toadore nzambe tobondela toyoka liloba na nzambe tobondela toatake mpe bango mpe totika butu na biso na maboko na nzambe ndekolanga soki ozali kosala bongo mikolo nyonso soki ozotambola na kobanga nzambe ndeko nanga okomona nzambe akomimonisa kati na bomoi na biso ndeko nanga diable azobanga mutu te akobanga yo te mwa sainteté na yo ya moke wana kokanisa teke akobanga yo abanga na yo mutu te yango esengeli mutu nyonso oyo nga nazokamba ete bolamuka na prière ndenge apôtre Paul alobi ete bozala ba imitateur na ye elikolobake ndenge ye mpe azali ya bino mpe boza ndenge mpe ngai nazomema bino ya bokoma bongo batu ya moto na prière batomboki na prière. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, alléluia. Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, alléluia. Alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Nous t'exaltons, nous t'exaltons, alléluia. Alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons,
nous t'exaltons, alléluia. Alléluia, nous te louons, nous te louons, nous te louons. Nous te louons, alléluia, alléluia, nous te louons, 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 alléluia, alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia. Alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia, alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia, alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Nous t'exaltons, alléluia, alléluia, azanzambe, azanzambe, alléluia, azanzambe, 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 alléluia, alléluia, azanzambe, 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 alléluia, alléluia, kita yosala, kita yosala, kita yosala. Kita yosala, alléluia, alléluia, azaawa, alléluia, azaawa, alléluia, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, alléluia, 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 nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia, alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, alléluia, alléluia, alléluia. Zoa position malamu, kola late, to bandi kwa do renzombe, ebike to tambole mingi, nzoto ezali ya kolemba, kolanda nzoto te, nzoto o, elinga ka prière te, alléluia. Zoa position ya ke yo, bitumbananu ya ligoso contre la faiblesse, contre le sommeil. On dit ça fatigue, n'importe quoi les lots. Alléluia, bénissons l'Éternel notre Dieu. Nous embêtons la persécution de ce Sundula Oyo. Bénissons-le, exaltons-le. Le nom de celui qui vit au siècle des siècles. Nul n'est comme toi, ô Seigneur notre Dieu. Bandako Kumisae, Kumisan Zombe. Nosusu ajalite oya kosunga bisolo kolaye azalite nzambe oyo abateli yonanga. Alléluia, to bandimbula ya sika tozali koshemine malembe malembe. Alléluia, ebele to bandana bango bazali susu na bongo ite. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Alléluia, ndeko nanga soki yo zali nanu débutante prière bakedeke oya lisanga bakedeke ndenge kaka mokabi azali kopesa sujet ko sauter dans le sujet te oke ko bunda oke ko kota na ba problème na yo nanu te yango nde il faut tozala na harmonie spirituelle tina o tozokambela bino yango wana yango tozokumisa ye nanu yo na ngai to élevé le roi des rois, le seigneur des seigneurs, totomboli Yesu na bandaku na biso Yesu kaka na ministère o kaka Yesu na vie chrétienne kaka yango wana mukolo makambo ye wana Yesu
mais yo kokota na ba doctrine pona nini, okokota na ba église pona nini. Élevons-le, bénissons son nom est grand, son nom est merveilleux, il est le roi de rois, le seigneur de seigneurs. Zambe ya bomo inanga kumisa ye na oyo oyebeliye azanani pona yo mobateli malamu mosungu ya kokama Zambe oyo apesa yo bana okoma mama mabota okoma tata mabota ndeko na nga kumisa ye Nzambe oyo apesa yo libala Nzambe oyo apesa yo ekanisa la atalika moko o Nzambe asalela yo kumisa ye na pokwa lelo. Bénissons son nom, exaltons le nom de notre Dieu. Tozotombola evria croix, kuna asopa makila na ye pona biso pona kobikisa biso lelo tokoma bana Nzambe. Ndeko na ngai san ye liboso ya banchor tozate yaya liboso ya banchor yo nani. Allez, le sang Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, intouchable. Every akwa to tombola Yesu na banana yo na ndaku na yo na libala na yo mingi mabala ezosi la biso pona ni pote tozo prier to priaka pona mabala te bandela haleluya kokanisa te kezo kende bien de lo le bien que vous allez tous bien le bien de Konanga alléluia élevons Jésus dans nos maisons alléluia na mankanisi na biso na nyonso tozali kosala tozo kumisa ye Jésus, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, ton sanctifié kombonaye, na pokwa de l'eau, na banzela nyonso na zali ko tombola, na tomboli kombonayo, na famille nanga, to tombola kombona Yesu, na ndako wana, place ozali komona la passion wana, soki toyebaka ko élever kombona Nzambe. Bien-aimé, ton le Seigneur, bakende qui était Seigneur, apprends-nous à prier, yebisa bango ke bolo ba que ton règne vienne. Alléluia, tozobele la reine Nzambe na mitema na biso papa na fongoli yo motema o vanda kati na nga o vanda kati na bana na nga na pesio bana na nga na pesio ndaku na nga na pesio ministère o na pesio peuple o papa vanda na mitema na bango. Alléluia, que o régner que règne na yo papa yo de zo contrôle ya nyonso zo contrôle na nga zo contrôle na bango zo contrôle na ministère o na ba prière nyonso pokwa ya tongo na activité nyonso ezali kosalema na yo na ministère o papa zo contrôle ya nyonso kosote sujeté de kolanga zo kumisa ye kumisa ye Nzambe apesi yo santé pendant le 1er janvier tilelo na santé malamu kumisa ye de kolanga soko ye bakaba oyo bazali na bakoma na minute oyo bazali na basoin palliatif biso toleki bango te papa merci papa ngai naleki bango te bayo bakufi banda babanto bandi mbula oyo Jésus na ngai naleki bango te. Je te suis seulement infiniment très reconnaissant. Alléluia, merci le roi de rois. Alléluia. Papa mbula oyo susu na maboko na yo batele biso susu Nzambe tata munguna asimba biso te munguna abebisa biso te au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Oh le roi de rois et le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé dans le Seigneur. Ata ibito bandi kosenga mona Nzambe likolo na biso alimisa biso na mabe na biso na ba erreur na biso na manquement na biso. Alléluia. Miso oyo pe ezali komona. Alléluia. Mato ezali koyoka. Nzambe tata, si tu gardais les souvenirs de nos iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Pardonne à yo papa, pardonne-nous Seigneur, pardonne-moi. Alléluia, ne te souviens pas de mes péchés, ne te souviens pas de mes erreurs. Seigneur, efface tous mes péchés, jette-le au fond de la mer. Alléluia, Nzambe tata, tu n'es pas venu sur cette terre pour nous condamner, mais tu es venu pour nous justifier. Il est écrit que tu as été offert pour nos péchés, mais tu es ressuscité pour notre justification. Au nom de Jésus, Soko Zalinano, Naibandelo Ebindega Bapia Kate, Siko Tokomina Peru, na moment où Tozaliko Senga Bolimbisi et Paï non Zombe. Alléluia, Yango de Nazaliko Bongisa Eke, Tobada Kokoma Eke. Mais la séance sous il y a intercession générale de l'église à la Caton sous et ben dans la paix, à samedi car le collabo, au nom puissant de Jésus, bon de là. Alléluia, Mawana Zambé, Bikolo David, Nabi Sobi Sonian, Soizate Keyo Soke, na sujet Oyayote.
Alléluia, biso nyonso mana nzombe likolo na biso limisa bana na ngai nzombe limisa libota na ngai papa mana yo ezala likolo na bango yango ntina oyo ekomama ke crois au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille ntango ozobondela bongo nzambe azali kointervenir mpona kosunga bango ete bakoma yaye. Alléluia, nzombe tata alléluia tozosenga justification. Romains chapitre 4, verset 25, il a été offert pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Justifie-nous, Seigneur. Papa, l'accusation sur le monde des ténèbres n'est-il pas écrit? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Papa, condamnation mon côté, accusation mon côté, le colon en papa, yoke la mamawa, n'a pourquoi aller l'eau. Bien-aimé, ça c'est vite au Sengi. Makila Yesu Kristo, makila na ilonga, makila na mbuya, makila iganga, makila telema, na bomo inanga, na ndaku oyo, ndeko na ngai yosambo ya makila kozanga yango te, ezali makambo spirituel okomona makila na misu te, mais tango tozobondela ezali kosalema na biloko nyonso bana na ngai bazali kolia, na biloko nyonso ngai nazali kolia, nasopi yango makila ya Yesu na bilamba na ndako oyo na nyonso na kosimba makila puissance ya makila est neutralisé nyonso. Le sang de Jésus, Seigneur, lave mon cœur, lave-moi. Alléluia. Mitema ebele basana mitema mindo tango nyonso mpona opriaka te ke Seigneur asokola motema na yo makila Yesu. Alléluia, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, lave-moi complètement au nom de Jésus-Christ. Non seulement il y a la puissance dans le sang, il y a aussi la victoire. Alléluia. Nous offrons la victoire. Na bomo inangai, na santé nanga, na finance nanga, na bana nanga, na zotatule longa, au nom puissant de Jésus. Mbula oyo, vie nanga mobimba, na ministère oyo, Seigneur, na santé, na finance, na nyonso, na tatule longa, na peuple oyo, pesinga papa, pesa bango elonga, nous allons plus que vainqueur pour la gloire de ton nom, Seigneur. Il est écrit que tu n'as pas de longa qui peut la makina, bisope anase, Yesu nanga, tolonga pour la makina. Satana longa bisote, munguna longa bisote, maladie te, kufate, ozotatule longa, na pokwa lelo, na nyoso kosala, mbula oyo, na nyoso kosala, na vie na yo. Alléluia, Seigneur, yo te mutolobake. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Oh non, qui sont de Jésus. Bien-aimé, dans le Seigneur, tous nos seigneurs, ça c'est Mourimo Santo Manzambe, l'Esprit de Dieu, l'Esprit des forces. Alléluia, Mourimo Santo Kamba. Alléluia, Papa. Inspire-moi, parle-moi, conduis-moi. Alléluia, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu. Alléluia, Zambé, tata salanga flamme de feu. Yaya batu mingi bazali ko katema kama sama pona ni bazaka na Saint-Esprit te Saint-Esprit tango koya yede muto ko convaincre yo na lisumo mais tango zali komona que tu t'entêtes toujours dans le mal, donc Saint-Esprit nano a brisé yo te. Alléluia, bénéra Seigneur notre Dieu, accorde le don du Saint-Esprit na peuple o bazali ko danga na pokwa lelo. Alléluia, Nzambe tata onam expérimenter, Seigneur, expérimenter la puissance du Saint-Esprit katna bomonaye. Au nom de Jésus, conduis-nous cette année. Na kombona Yesu. Et les méthodes comme si Nzambe pour la première partie qui reste ya programme na biso. Maman beaucoup dans Nzambe, yangonde belé la kamoli mo sang. Na tango nyonso tango zali ko sentir bolembo invoque le Saint-Esprit. Tango zomona kema kamezo tambola bien te no mo santu sunganga na salani na bonde la ndengeni. Alléluia. Paye sa moto ya prière katna. Tant que nano paye la moto te na prière kaka. Le bas, le zamoto, le bukuna kuto, au komi bapongi. Saint-Esprit de Dieu, sunga libota oro. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, et chantait comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, et chantait comme
Oui, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David. La joie du Seigneur. Et dans la partage, na yo na bana si tout bino ba troza na bana. Et bien vous amos na mbal, so ki boko ina ambiance oh he ya de moana et aba divorce et séparation à ko kaza na kande bato ba komine bo. Alléluia bana bazembo ezali bazembo ya kodim la kisango bana na yo boyemba bo sauter. Alléluia bokutani et boluka ambiance spirituelle wana afin que to longa munguna ya abanga mutute mutuana ngone côté la esprit de kolanga bengana ye mundisa ye de kolanga. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur encore une fois et mbote na pesino mbote na kombo na Yesu na micro ezali wabino mote Philippe nazali awa et to bondela ensemble de kolanga sa l'ensemble to lukaba tunsusu afin que tokomaye une grande armée pour le Seigneur notre Dieu. Ndeko nanga soki nano o sabona nano te sabone na yo pona ko soutenir musala o bo partager tant aux laiko ya na culte et loko ya liboso ezali été o like nano o like ndeko nanga ndenge na yebisaki bino pona tina ya ba groupe et c'est salami déjà botala na C1 au mona place ba komi rejoindre wana soki oklike likolo nango okokota okomona ba groupe ezali wana ezali misatu oponi groupe oyo lingi et bakosenga yo ba coordonnées na yo bancaire ezali la ba partenaire ba volontaire ezali obligé te ezali obligatoire te yango de nakoya na matière sur les finances ndenge nini koko salema natango na biso ezali sous makambo te o ndenge bazo lengisa biso soki ofuti boye te ozamodi na kote ya bino yango koyeba awa na Christ epai ya Jésus makambo nyonso ekoma volontaire osala ndenge otema na yo elingi yango bokota na bagroupe wana ete bokoma bapartenaire par mois 3 euros ou bien 6 euros ou bien 9 euros na tie ba place misatu wana ekobebisa ekosilisa budget na yo te mais le belango likambo moko soki ke ozalaka malade Seigneur nazo contribuer na mosala na yo papa bikisanga na malade soki ke ozoluka libala il faut landisa liloba yango nde ndenge balakisanga yango nde nazolakisa bino eza te okoti na yo kaka okoti kaka mbongo na yo ebandi kokende bongo Seigneur nazo contribuer na mosala na yo na bala Seigneur nazo contribuer na mosala na yo bana pona bana nango protéger bana nango pambula bana okoko pesa mpona bana omoni ke bana wana bakomi ba multimillionnaire oyebite ndenge nzambe asalaka nzambe atikala na nyongo ya mutu te yango wana ndenge mais volontaire soki olingi pete problème eza nango te makambo susu banda to bandi nazosala kaka ngai moko yango ndeko na ngai tokoyoka liloba na nzambe na nsima tokobondela lisusu ndeko na ngai kozala distrait te ezala nde tant opesi yango epai na nzambe lokola libonza au nom puissant de Jésus tokomi moment ya koyoka liloba na nzambe. Batata bamama bandeko tokomi moment moko et très crucial moment ya koyoka liloba na nzambe liloba na bomo ndeko na ngai kolala te konima te pete tokomi na ntango ya pokwa tosali misala totamboli ndeko na ngai nzoto ebandi kolemba ezali diable te ndeko na ngai tikete ozwa position malamu po ete ezali moment oke tozali kolia bile na bombo la parole de Dieu yango nde mutu ezali lilo ezali nourriture spirituelle yango nde mutu tozali kolia po ete tozala malamu po ete na nzoto soki olete ndeko na ngai sala 2 jours l'été sala 3 jours l'été okomona ndenge makolo ekolenga ndeko na ngai mais spirituellement tala ebele tozali kolia te tanga maloba na nzambe mutu moi tanga maloba na nzambe iloba yango nde mutu esala nyonso ezali komonana na ezali komonana te liloba na bomo nyonso ekoleka succès ozali koluka wana ekoleka bambongo wana ozowela wana ekotikala biloko nyonso oyo ya mokili
monde ekotikala encore une fois nayebisa bino ete le jour oyo namona ete la reine mère d'Angleterre bazali kokunda ye babilembo nyonso ya Grande-Bretagne bazali kopikola ye yango keno ekoki kokende te efetikala ndeko nanga bamilio wana ozali koluka ekotikala ndeko na ngai tonga bandako ezali mabe te somba mituka ezali mabe te soki okufi lelo ndeko na ngai mituka etikali nyonso etikali mais est-ce que oza na parole alléluia yango nde parole nde mutu ekokende kotelebisa biso liboso na nzambe ndeko na ngai est-ce que ozali wana na pokwa lelo aloba na bango allez faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit alléluia et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde alléluia je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde aloba keba okoma bandisciple est-ce que so koma disciple ndeko na ngai motuna na ngai na pokwa lelo ete okoki kokobanda kocontinue mpe soki ke okoma disciple te nani yango kutu disciple yo nde disciple mpe tala ndenge okotaka bapriere est-ce que so mona un soldat ake kokota na armée un recrue akoti na armée akomi kozonga epa mama na bango eza te ndeko na nga akomi botikanga nakende nano classe yaya soki oye kokota mosala soda Alléluia. Botika nalala tinga epa mama na biso bana kolala ti 9h ndeko na nga mpona okobanda kozwa chikote kuna ezalaka maseki te tala bato ya mokili ndenge ezali biso nde kutu bana nzambe nde totosaka nzambe te makambo wana kende kosala baoyo bazokota na occultisme okende kosala totanga badivre mosusu toyoka masolo ke kuna soki baza na bareunion na bango oye kokota na retard ya 1 minute kaka punition oyo kozwa olapa ke plus jamais nakoko ya susu retard mais biso bana nzambe tala kutu bapriere na ndako na yo na telefone na yo na ordinateur na yo yake odeplace te obebisi titre de transport te yaya on dirait que bakanga yo singa na makasi pe te okota ndeko na tala biso le soi-disant bana nzambe makambo tozosala epa diable nini kuna ezalaka kaka kotosa obligatoire est-ce que ozoya nzambe disciple osokoma disciple osombaka ye osomba biblia na yo ndeko na ngai on veut dire bino ke tala na description balien ezali yake osomba bible na yo ebien kende na librairie na ville na bino wana kende koluka bible papier alléluia bien aimé dans le Seigneur est-ce que tu es là après te soki ke nano komi disciple te nyonso ozosala wana mosala ya punda ndeko na ngai wana bondela nzambe akoyoka te nzambe batela bana akobatela te nzambe batela famille aza nzambe ya baprincipe aza mutu te ayoka basentiment oyo biso toyokaka osokoma disciple yango mpe nakotika bino na nzela te ke namema bino mosika ozokende voyage oza na passeport te oza na billet ozokende ti okomi ti na aéroport ngai nazosala bino ni tozonga yaya zonga nano osalisa nano carte d'identité osalisi nano passeport oyekoluka visa sikoyo lokola oza na billet wana nde okovoyage te ngai nakovoyage billet yango na aéroport wana bakoyebisa oke awa bato balekaka awa il faut kaka ozala na passeport pays étranger sans passeport okokende ndenge pays wana estce baautorize yo yesu asa autorize yo nano koma zongela nano na ebandeli bamatela boye nazoganga boye yango nde profondeur yango nde fondement ya foi chrétienne pesa nano motema epai na nzambe ale ntango ndimi koma un disciple tout fait que mutu batinda yo te oyebi kutu jour okota kilte oyo eza na église na bino oyebi mokolo okenda alleluya eke bible oyebi mokolo otanga bible ndeko nanga
yango obengama aux disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, balobi était les disciples liboso, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans des prières. Alléluia. Zalaki ko persévérer. Wapi molende na yo. Yo pe muta molende yo pe muta molende. Et la ko prier, ba prière personnelle. Est-ce que vous avez un ngoko? Soki ke to kambiote, soki ke olandite ba 1000 prières olanda ka onate. Ya boko telemera wapi. Ba ko na disciple. Sabino ezali religion teke non a être to sangani to pe ma boko to prier to non. Ah oui, ma cambo spirituel, il persévérait dans la communion d'engue tous aliboye. Il est le but qui est tant de son ban ensemble tous sangani. La gloire de Dieu qui t'a donc dans la bonne part. Les qu'on a pété na hebitina. Yango de ezali base échec. Il y a pas notre les bases échec. Il y a pas église belé et enseignement égalité. Alléluia. Mais le Seigneur n'a lundi sur bongo. Que poète au changer. Nazo kamba tu ya théorie te que yo ki na yo kako boaki non. Nazo kamba bato ok ba ko même kamba en pratique alors que qui na communion qui ko prier ensemble ya bon de la alléluia communion fraternelle ko sangana ndenge to sangani bo he ya peut-être na spirituel donc distanciel égalité de konanga alléluia la muka tanga ka bible na yo alléluia na pourquoi les toujours zongela était tous en attend la prière nini na pourquoi les kata combat spirituel ya bon de là mais bunda na prière exemple na biso développé pour qu'ils zamba sur cette lobel ennemi mais ya biso boye alléluia banda ko bunisa biso to combattre to ça ko construire plutôt to ça ko construire ndé ko construire vie na yo wana ndé ko luka te obongana mais en même temps amener les péchés Pete munguna akoyoke le mawa atamukete akobanga yo atamukete la mukana prière ndekonanga tomboka na prière alléluia ton susu nkolo koya toko yoka maloba na ya bien le but que nous combattons pour nos familles, pour nos femmes, pour nos enfants. Alléluia, nous devons combattre. Alléluia, tu as quoi prier mon verset biblique. Aussitôt autant de versets, mais il faut prier mon verset biblique. Ephésiens chapitre 6, verset 10, Tina 12, Ephésiens. Et les véritons du Seigneur, avant tout temps, la malheureuse ensemble étiqueté, que nous saluons, aux alliés ambassadeurs, pour la bonne pour la famille, pour la banane, pour la mobile, pour la moissine, pour la libota, pour la quartier aux vanda, aux alliés ambassadeurs, pour la mobile, décollant, Dieu compte sur toi, mais yo lundi ça va camouer, lundi ça va camouer, alléluia, Bible le bénéfice. Restez, fortifiez-vous dans le Seigneur par à la force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Babosani banchor, babosani ba marabout, babosani ba magicien. Nous avons un combat spirituel. Ok, diable a banga ramutute, akobanga yote, akobanga kosambe na yote, akobanga sainteté na yote, akosinya yo, asinya bitumba likolo, akosinye bana na yo, akosinye mobali na yo, akosinye mwasi na yo, akosinye libala wana bofandi malamu wana, akosinye finance na yo, akosinye santé na yo, akosinye mama na bino, akosinye papa na bino, akosinye baleki na bino, akosinye noko na bino wana okuza koma ministre wana
akoluka ete alalisa ye na seke ndenge famille oyo ngai nalobaki bato bakoki kotelema te bato bakoki kobonga te ndenge nini noko na bango akoma professeur ya université ndenge nini akomi médecin ndenge nini omoni noko médecin akufi ye c'est ça le diable aya c'est pourquoi nazobenga bato moko na pokwa lelo ete tobunda zala mobundi zala un combattant zala un passionné de Dieu un combattant spirituel zala un guerrier. La prière pour tes enfants, la prière pour ta vie, la prière pour ton mari, la prière pour ton épouse. Combat, bien-aimé, dans le Seigneur. Combat contre la sorcellerie de ta famille. Combat contre tous les démons. Alléluia. Na immeuble na binoana, na quartier na binoana, na ba ville mususu. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur. Ndenge zalaka, na tango akala na king bato ke bato batango na biso, ebike démon moko azalaki kombo na ye king malebo yewana nde mutu azalaki ke bana king bakoki kobonga te omona bana king français ya malonga bayebi te baklasse batanga te balingi na bango classe bakoma baministre ka bato bawutaka baprovince bato ka bawuta baprovince église de réveil et au côté Seigneur révélé en que non talaboy na kine zalaka boy ba prière et toka ndenge besoin na kutu ba église et tondana na ba tout ce ko ba église ngo belé ba pasteur ngo belé mukolo musala kutu azolo bake elanga na ezam nene mais ba sali bazam ke yozo mana ke ba Seigneur, ce pas ata kutuke na lupango moko le 10 églises yango pona nini poete les acquis poete et délivré ça satisfaisait zalaki et peut-être que ma ministre car ba bazoruta car ba province car ba professeur université bana kinité ya yango nde tango sikora déloger de mona tala président yona mana kinita bana kilipe bafuma ebele belé mais biso bakiatango wana batutoyebi révélation wana yango dekolanga yango tango yoko telema na famille na bino na ya okomona ndenge zamba kosala na baguerrier. Alléluia. Tozosilisa na Luc chapitre 10 verset 19. Le Seigneur dit que je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Assez apprécié au pouvoir. Kobanga te. Olotindo to mabe kobanga te. Omoni kama be na famille kobanga te. Omoni likambo na bana kobanga te. Omoni likambo na mobali kobanga te. Bondela briser yango, détruire yango. Posana pouvoir wana. Tina Yesu ayelaki yango wana. Bandeko. Boye baka pona nini Yesu ayaki ko sauver, ayako sauver biso nani. Ayako pete biso ba arme, pete biso to koma mankasi pete to na bumisa bancho. Alléluia. Et yango zomona que tant sous la famille ba komi ko yina yo kaka pona ko ganga to ganga kana. Alléluia. Tout ce qui en a bien aimé dans le Seigneur ne nous a pas dit que je vais vous donner le pouvoir. Non, je vous donnerai le pouvoir. Non, mais il nous a déjà donné. Alléluia. Parce que pourquoi les autres sont tombés pour une exhortation. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour ce moment favorable. Et tu viens de nous accorder pour que nous puissions partager la parole, pour que nous puissions manger, Seigneur notre Dieu, à ta table. Alléluia. Que toute la gloire te revient, que tout l'honneur te revient. À toi la gloire, Seigneur. À toi la magnificence. À toi l'honneur pour des siècles, n'est-ce pas? Toi notre Dieu qui est dans le ciel, n'est-ce pas? Toi notre Dieu qui a entre tes mains la force et la puissance, n'est-ce pas? Toi notre Dieu qui domine sur tout. Ton Dieu, mon frère, ma soeur, pourquoi les lois azali ko dominer les colonies, ko banga nchor mokote ndekolanga, ko banga maladi wana te, ko banga ko tula wana te, me bundisa de yango, onyon so mona di bosso. Alléluia. Bundisa yango ndekolanga. La Bible me dit que celui qui est en nous est plus puissant et plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. Mais notre Dieu, notre Jésus qui est en nous, Jésus est plus puissant que Satan. Jésus est plus fort que Satan. Le règne de Dieu règne ensemble. Seigneur notre Dieu,
régner, soit contrôle, il y a vie dans la soit contrôle, il y a banane dans la soit contrôle, il y a ministère, le royaume des cieux, ministère, on a beaucoup d'ailleurs, soit contrôle, il y a non sauvé, règne ensemble dans mon thème, alléluia, fongola motema, beaucoup na beaucoup d'autres fongola motema, ceux qui sont fongola, renouveler, comme na pourquoi alléluia. Et pas dans ensemble, Seigneur notre Dieu, à renouveler foi dans ma épaille, na yo que dans on y va, benga kolo avant d'akati na yo makas na biso ngwana. Parce que sans Jésus, bossa batoria, bakonika yo kaka na seconde. Alléluia, sans Jésus. Comment on a dit sans Jésus, on dit le royaume de cieux et 24 nabiso. Alléluia, béni le royaume de cieux. Royaume de cieux, papa, que ton règne vienne. Règne na yo, papa, na famille, na alléluia, moko la moko azali ko dédié mobali na yo, dédié mwasi na yo, dédié bana, dédié famille na yo epai na papa na kabel ko dédié liko na ko kaba. Seigneur na kabel yo bana na nga. Papa na kabel yo. Alléluia, sombe tatali botana nga. Soa bango, sombe touche bango. Bango tina okolo abenge biso ngana ko zala na ba petite prière égocentrique wana bondela. Bondela, je peux quoi de l'eau. Pourquoi il y a combat spirituel? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tant qu'on a développé la moto, tant qu'il met développer dans la liste, il y a que nos ennemis sont nombreux. Tout dédié nano, mambota la vision et pas dans le Seigneur du Botaranga. Du Botaranga, babate la maille painayo. Ananangai et painayo. Anananga babate la maille et painayo. Seigneur, mon côté à Simba Bango, mon côté à Simba Zinanga. Mon côté à Simba, alléluia, la protection de Dieu, que Dieu nous protège. De la tête que sans que osanga la protection protection bouclier à foi protéger mon chapitre 1 autre et la foi les bouclier et ceux qui ont un faté, il y a un bouclier qui ont la main, ceux qui ont un Seigneur, protège-moi, protège ce ministère, protège ce peuple. Alléluia, papa, petit na bango, petit na bango, batte la bango, nous a touché bangote, nous a touché famille na ngate, batte la famille na ngate, martila na yezinga biso, au nom puissant de Jésus. Papa, kota bitumba na biso, ndeko na ngate kotina. La prière, il y a combat spirituel, il y a pourquoi il y a l'eau, tout le monde est dans nos colos. Oh, papa, côté bitumba, alléluia, ce que vous avez malade, il va être Seigneur, côté bitumba, malade, bitumba, pauvreté, bitumba, tout là, bitumba, nous souhaitons de Bidibosonanga. Alléluia, Seigneur, côté, Seigneur, combat tous ceux qui me combattent. Alléluia, ils sont nombreux. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Yango kobundisa kamutu na nzoto te, oyina kamutu te, kokanga mutu na prison ya motema na yo te, kozala na mutu te ke o lobisa kamutu te, loba ke mutu wana osala nyonso me ye ali kolobisa yo te, makala moto na mutu na me yo te, yo te. Yo te, ça n'a pas ligne rouge, nous sommes ensemble, franchir te ndikonanga. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et dans la moussala, et dans la famille, alléluia. Et dans la ligne, Batouba, Swan, mais yote, Bamana, Alabama, Poutou, société. Alléluia. Mon ensemble, et Yamwana. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. La domination, on a mais sur le plan spirituel, il faut le babot. Ana, Kobanga, Nanda, Kunayoana. Tant sous ces arcaques, Nadivana, Wanatala, Noka Mene, Alakana, Azalakana, Yamone, combat, tout ça, Namwana. Ce qui va faire le ministre, Nanda, au vent de société, Yamonde, au Kota, Nanda, Nandako, Oyo. Démon mon côté, esprit mon côté, au nom de Jésus, on dit, la ligne est là, combattant, ok, kasumuka na prière, ok, tomboka na prière, démon, yoka, na pas prière, et les mains, et les temps, tu as quoi, adorer, temps, tu as quoi, ça, dossier, n'a pas et pas une ensemble,
Mais tant que côté, il y a des démons. Je vois que tant que tout nanda qu'on a été dérangé, bah tout est tombé à la prière. La prière en gopé, quand on dit que la cambabinote, yomoko, dans la pépé, n'a pas prière personnelle. Na, tozo bonde là, pépé, tozo yekola, dans la cana, tant oya yomoko, que yo tombo qui n'a prière. Tozo ganga, alléluia. Tozo le banzela, au nom puissant de Jésus, comme dans mon salle, il commence à murmurer de prière. N'a mutuka, n'a pas train, aux hommes murmurer ma prière. Alléluia. Nous n'avons pas lutté contre la chair, contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants d'esprit à Kanda que nous, il faut, et Philippe Wana. Vous avez vu que nous avons diable a pris que eux à collège on a fait à cause de la promotion. Ce que vous dites, oya ko sakana makambanza. Ba démon so ba luki sakayo ba chami bali na nzele bele ba ta bongo ba ta orgueil ba ta kamyo so ba zwa kayo mais tout zo endenge ni toujours dans la foi. Seigneur, combat tous ceux-là qui nous combattent, tous les sorciers, tous les esprits des champs. Alléluia. Et les dons le Seigneur, des sujets, beaucoup ensemble. Et dans le Seigneur nous a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit encore que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus, j'ai détruit, Bondela, Bandako Bebisa, Misala Nyonso, Yamunguna, Katinanda Kunayo, Katina Dinayo, Alléluia, Ni Munguna, Achat Bosona, je détruis toute la puissance des ténèbres, je détruis toutes les forces des ténèbres. Seigneur, Seigneur Papa, est-ce que au coquille kolonga coupe et lui que sur le plan spirituel, coupe bébé. Baby ça nyonso au nom de Jésus. Ma porte nyonso kangama, na bouki yango, ba limitation na bouki yango. Ya soko miebi ali kambusongolo, soke ezali kotu la briser et li koloba. Je te célibat forcé, ba força yo ke obala te briser ni wana. Briser balien nyonso ya famille. Alléluia, au nom de Jésus, balien nyonso ya bâtiment wana, balien nyonso ya pays wana ofandi, balien nyonso wana. Alléluia, musala wana place au salaka naba okitiste, briser balien nyonso, ba chaîne nyonso. Yango deko détruire et ya diable yango. Yango de temps nazali ko yebisa bino botomboka na prière ata ozana sujet précis. Œuvre ya diable ozolo bakaka ke œuvre nyonso ezali ya diable. Patina ndako oyo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, démon, ce esprit, la sorcellerie, sort de ma famille, dégage au nom de Jésus. Alléluia. Nandaku, oh papa, je ne peux pas cohabiter avec un démon ou avec un esprit quelconque. Seigneur, Ndaku, oh sanctifié, Ndaku, oh purifié, Ndaku, oh Seigneur, notre démon, ce bima, au nom de Jésus-Christ. Si j'ai Yasuka été côté Kabutu na bisan beaucoup na gambe retour à l'expéditeur. Nous sommes dit et bongi c'est contre bon monado et zonge la bango au nom puissant de Jésus et zonge la bango. Alléluia papa kanda na yo la bango au nom de Jésus retour à l'expéditeur. Au nom ça va bon c'est contre banana. Au nom ça va bon c'est contre bon maladie zonge la bango coupe zonge la bango. Alléluia mon panga na yo Seigneur il a sans pitié. Au nom puissant de Jésus, retour à l'expéditeur. La vie s'accumule été. Prière, il y a retour à l'expéditeur. Qui vous connaît soit quoi, il y a retour à l'expéditeur. Seigneur, accident nyonso, bango bati botolanga, bango boko bakoye malade wana, bango moko bakabela. Au nom puissant de Jésus, nyonso ezongela bango na kombo na Yesu. Ndeko ngai tozana temps ya pourquoi été bato balala. Tango to badi kotika butu na biso na maboko na nzambe. Nzambe wana abatela. Abatela bomo ila yo, abatela banana yo, Seigneur butu na biso na maboko na yo, te mutolo ba ete, bongi na biso ekozala, ya mutungisite, papa, et sommeil na ngai, ezala ya mutungisite, au nom de Jésus, ezala banana ngai, ezala famille na ngai, ezala ya communauté, au peuple, au papa,
na bondeli ete o batela bango batela bana na bango batela mibali na bango o batela basi na bango au nom de Jésus bien-aimé to bandiko écouter le son de Jésus écouter biso na butu alelo au nom de Jésus na ba demeure na biso papa makila et sécuriser biso et protéger moko na moko ma profond sommeil na biso na maboko na yo papa to boyimbu. Et Seigneur, contacte dans le monde des ténèbres, et les abisso parents, et les abana nabiso, zambe tata, toboi, nabana nabiso, toboi, nabiso boko, toko mayayo, munguna asa, a touché biso te, papa, et to la halate, le kolaba paga, visitez biso, Seigneur, parle-nous, Seigneur, n'a pas profond sommeil, nabiso, zambe, inconscience, à mon côté, diable, la salle, subconscience, à mon côté, diable, la salle, au nom de Jésus, munguna, la bisote, alléluia, simba bisote, mupanga, n'importe la moko, alléluia, le bakina sekel, mana mutu, alléluia, déclare l'épée, et bêta ma boko pete mupanga, a été multiplié, Ézéchiel 21, okutanga, komona, ngokuna, alléluia, papa, mupanga, l'union soit pour la pété, asimba bana na ngai, papa, et mupanga na yezala na pitié, ataya mukete, alléluia, Seigneur, armée céleste, l'une de la biso et de la banane biso, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Makila na Yesu, na balento et na biso, na banbeto tozola, papa, oh, azali na phénomène et à femme de nuit, Marie de nuit, Seigneur, natie, Seigneur, notre Dieu, limite, Yamakila, ete basimba te ba nyonso pese na kamba, moko te asimba bango, protéger bango. Na prié le bon délit. Il y a papa spirituel au nom puissant de Jésus. Protégez bana au nom de Jésus. Ba pongi na bango ya ba famille na bango. Et dans la kimia. Na kombo na Yesu famille na paix lokola. Seigneur notre Dieu. Pour protéger bango. Seigneur pongi na bango et dans la kimia. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous. Qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant tourne le regard vers vous, qu'il vous donne tous ce dont vous avez besoin, et pour la vie, et pour la piété. Et bien maintenant, le Seigneur Tokoko Bosanate, pour le bataille de Bamako Pona Congo, à la Mabélia Congo, ils allaient convoiter dans ma paille. Et aussi qui président, et qui gouvernement, et qui m'a belé non so, et ma rouane, ma étranger, ma zoata centimètres mon côté, Seigneur. Miki Samboka wana pesa kimia guerre wana to tindiki yango ebimana mabele ya Congo kota na Rwanda au nom puissant de Jésus pour renverser le gouvernement wana sanguinaire wana Hitler africain wana to kwesiye na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce. Alléluia. Yo oyo bondela kinanga na pourquoi les lozobela loboko na Zambe bikisa yo Zambe la nga visiter moko na moko. Pour problème, a touché Bino Ayano la Bino. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Le roi de roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Oui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ndekolanga yangonde yaka pokwa nyonso ete to bondela to bundisa munguna mitumba ya molimo ezali ya mikolo na mikolo ata ko etikali 2 minutes okufa diable akobundisa yo tekolanga. Toka ba communiquer na biso communiquer ezali pe kokota na partie ya culte komati la suka pote koma un disciple tout fait de konanga ya liboso talana vidéo na yo ozomona na sewana ezali na place ba komi rejoindre kokota na ministère ezana posa ya ba ya ba partenaire volontaire kota soko cliquer le couleur rejoindre Rwanda Oromona kuna 3 groupes ezali au premier groupe harmonique par mois ezali par mois 3 euros na yo 7 euros na yo bien 10 euros na yo et kobanda ko sunga musala na Nzambe metant ozopesa landisa maloba na ozopesa opesa tendeke tokena na église oke obwaki na yoka boy non
landisa lilobake nini okolinga nzambe asa pona yo, pona bana na yo, pona venir na yo, pona ni yango dekolanga. Yango kaka na se wana ya video na yo ozomona eza batu moko batelemi wana ba t-shirt wana ezali boutique na biso ya ministère. Yango tokomi makambo ebele, tokomi Jésus t'aime, Dieu est ma force. Et ce qui okoti kuna na kati okomona pe na komi susu pona tina ya Congo pona ko soutenir Congo que stop na ndenge bozobo mabatu kuna ete mususu ke je suis RDC. Yango de somba atako ke ezali na guna yote somba kaka pona ko soutenir ministère boutique wana ezali ya ministère. À part ba t-shirt ezali na ba accessoires mususu ezebele ba sac odo ezali ezali ba kopo ezali ou bien ceux qui osa batu o balingaka ke to personnalisango na kombo na yo kombo ou bien oza na logo moko boye olingi ete to sala yo ou bien batu ya ba t-shirt ya ba fête ya ba mariage ceux qui ke boza na posa ezali boutique ya ministère ozwi contact na biso to ko salela yo mais somba tailo moko pona ko soutenir ministère. Ce que okoti kuna ezali ba boutique lokola ba boutique nyonso ezali sur en ligne lokola ba Amazon lokola ba boutique nyonso yo moko kaka osombi na yo bakoya kotikela yo ti na ndako eza ya biso pe pona ko soutenir musala nzambe tala na chat na yo place de salaire ba commentaire en direct wana c'est symbole moko ya dollar ezali soko o cliquer likolo nango okomona bakomi ke somba boye o cliquer lisusu mbala mibale siko bakotandela yo ezobanda na ba 2 €, 5 €, mais pona oke okopesa offrande na yo en direct oza boye ou bien soutien na yo ou bien nyonso olingi action de grâce na yo okoki kopesa à travers nzela wana. À part wana na description okokuta bacoordonnées bancaires toza na compte bancaire ezali tozali pe na compte ya PayPal ezali. À part wana bien aimé ba programme na biso ezali comme d'habitude poko nyonso ndenge toza boye toza na kitu avant ya kokende kolala zala disciple yaka to combattre ensemble tongo pe kobanda lundi ti vendredi wana nde tozalaka na 6 heures ba heure nyonso nazopesa ezali ya Paris pe ya Bruxelles mais na samedi na dimanche wana nde tosanganaka na 5h30 et na mukolo nyonso ya poste donc samedi nyonso nangonga 18h toza na plus ou moins 20 minutes pona ko intercéder pona tina ya Congo. Dimanche nyonso pe na 18h tozali na ba enseignement biblique de Konanga. Yango soki nano s'abonner na yo pona ko soutenir musala oyo de Konanga et puis beau partager na bato mosusu bozala actif bozala ba inactif te nzambe alingi ba inactif te zala tango ozali koya eloko ya liboso olike nano ou bien bokoma koya te ke ovandi na yo kaka bongo wana nzambe akosepela na yo ata moke te ndeko na nga bozala actif yango nde ndeko na nga tant tokomi wana tokomi na suka tokutani susu nkolo alobi dans une autre prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur. Amen, 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 amen.